soki ezotambola basheri bazokwea mayanga ndeko epesi pasi mwana ya congolaise ya 5 ans badevirge ye epai ya locataire ya zimbabwéen likambo oyo esalami na Afrique du Sud na lobi précisément na Johannesburg et précisément na quartier moko babengaka yango Orange Grove. Balunga apesa ko ba biscuit ba bombo te. Oh, balunga apesa ko ba biscuit ba bombo ndenge nini. Mwana ape ya mukia tuni ete. Oh non, désolé wa tant ba parents bazalaka te, tant ko tana malume na ndako na ye wana, donc dezawa tout ça la papa na maman. Asala ngana male baba na sala ngama male mba otamisa pitina si donc ndi asala ngaka kutu mingi na sima. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique nango déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende en tout cas bolanda landa ngo mingi ko awa banti valeur ezalaka te parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi donc c'est formidable check ouais balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère vous ça pas comme les autres inongo balobi to bossa na te ko s'abonner na page na biso il y a télévision il y a Fiston Pelende Radio Lokole TV donc Radio Lokole TV Makamo avec Fiston Pelende bana tout le monde entier bana les rois de la forêt Big Boss tous les fanatiques à maison mère tous les fanatiques à Inongo babi avec Fiston Pelende world de toujours tous s'abonner tous avoir vraie info de la maison mère en direct de Jobo toujours world Yannick Kinia yoyebi ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende Radio Lokole ya Fiston Pelende Radio Lokole Lubumba Lokole linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Jobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babi, tous s'abonner massivement na Lokole TV. Babi Lokole, tanga kara na village, elle est sur l'Ikambaza, na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise ni so pe Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez au téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Radio Lokole TV à Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro yangu. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Oyo bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino tokutanaka chaque fois ka pona ko solola. Ko beta masolo sur ce qui se passe na communauté na biso ya bato mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci la sponsor officiel ya émission o ya Yannick Kinia. Ngana benga kaye donc des faiseurs de millionnaires. Donc patron de patron, il y a pesaka tous les mutu, ozala homme d'affaires, ozala mutu normal, soko sengi di sungi a pesaka. C'est pas parce qu'il a l'argent, hein, mais c'est parce qu'il aime les gens. Yannick Kinia. Ya maman Brigitte Bokassa. Maman na Keila, moi si Alibala. Wumela, tala le sako. Tika to pesa matondo longoni na mon coiffeur spécial. Parce que mon coiffeur boy, kitoko boy. Oyo Jean-Blaise Louvambano, international coiffeur. Jean-Blaise Louvambano. Yem takata rasuki boy. Do so ngota suki benga Jean-Blaise Louvambano. Donc na Bel Air. Yoka quartier Bel Air. Donc à katara pesu kitoko Jean-Blaise Louvambano. Bande koliso to kobeta lelo et pesi pasi. Désormais to kobanda susu ko illustrer pena ba image ya masolote pour na régulation à YouTube chaque jour azo bisaka ba régulation oh image boy donc tika to beta ka masolo to ba no beta ka masolo
ndenge mama social Irène Machando kabeta ka to robet lo pende ngwandeko mais soki moi illustration mukeza image na so propre wande to la kisio ba diverger moi na ya congolais na âge ya 5 ans et pas ya locataire ya zimbabwéen et salami bongo na Afrique du Sud précisément na Johannesburg et pesi pasi bandeko et pesi pasi bandeko luso to robet la mni ngwana papa mama bolanda mbote sikozali papa zwakiti fanda mama zwakiti vanda boyoka lisolo ya lelo muto ala tipso kitoko boye ezali bongo twin family fashion ndo ba chaque fois ya mwana mboka ozomona oba mai pene ya mwana mboka benga biso to ko en contact na twin family fashion ya mwana mboka doki okozo ba collection yo surtout ba robe soirée ba veste pena exécutif ba strack suit to ba survêtement de bobenga kangwana ba uniforme ba compagnie ba sécurité nyoso to ado na twin family zali ndeko pasi mwana ya congolaise ya 5 ans ba dévirger et pas ya locataire ya zimbabwéen likambo oyo sa na Afrique du Sud na lobby précisément na Johannesburg et précisément na quartier moko ba benga kayango Orange Grove bana Afrique du Sud Orange Grove bokomi to beti di solo kasi solo wana moi to illustrer bino ba image zate pour la dignité ya famille wana et puis pour la sécurité ya mwana to ko beta ka li solo to beti di solo pour na nini bandeko to yebi ke surtout biso ba to bima libanda okosa osala ndako a 3 chambres ozaka na bana mibale chambre moko tika nango vide walo bino na cha mutu wana après ça ngata mo $200 $50 ça $50 ça dépend kaka ndenge bokoyoka na locataire ça l'attention to pekisi mutu cha locataire na ndako te mais zala misuga balobaka la confiance n'exclut pas le contrôle qu'est-ce qui s'est passé ndeko mwasi oyo na mobali na ye basa ba congolais bafana na Orange Grove na lobi ndengo wana to kopesa précision te na Orange Grove wapi basa na Orange Grove papa salaka mama pa salaka kangaka suki na salon basa na wa jeune fille na bango jeune fille ya liboso azana âge à 15 ans ya mibale azana âge ba 5 ans mo 5 ans 6 ans voilà 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est la deuxième primaire. Deuxième primaire, on a âgé. 8 ans, so 8 ans, so 9 ans. Mais vous pouvez voir la deuxième primaire. Bana ba congolais. Talaka bana ba congolais, anglais belé, OP à français, ba français belé, OP à lingala mo mukem ke lingala za toujours mo bulu. OP à swahili moi swahili belé, a chulu ba pe kaka. Pour comprendre kaka. Mais bango ba deko ba mingi lingala na français pour ba ba quinoa kaka ndenge ba luka botanda ku na lobaki wana mama aluka ki mutanda ku to ba couple quoi papa na mama ba luka mutanda ku ba kota ka ndandaku ba bimaka awa par respect ndebo yebi ba benga mingi ba tu ba so mwana mobali ba bengi mo malume malume na action ko la oncle quoi pour vendre na ye comme la famille pour se vendre ndako ça ya bino mais bozo kabola cuisine bozo kabola salle de bain consort do kindako ça ya bino yon tout vous êtes obligé à vivre en famille bana ba ye bana ba ke oncle wana to tonton wana ye avant d'arriver par biso kaka ndenge zala ka tonton so auti ake musala aye tanga ko ya ayela bana ba chocolat ayela bana ba chocolat ayeli mwana ya muke chocolat jo chocolat ngoyo bana ba lia chocolat bana ba lia chocolat ayeli chocolat ko les biscuits bloqué bedo et que bana mike so ko le ba bombo ba biscuit akoma ka beaucoup plus attaché mwana ya moi si bon bana ko mona ngo normal mo pe komaki mwana akoti na chambre ya malume wana malume ele ke biscuit so apesi ndambu mususu wana na chambre ta mwana ko mo apesi tellement ba mesana kina malume wana oncle wana Zimbabwe wana tonton wana Zimbabwe c'est là qu'il a 3 ans et demi ba koma ki famille déjà presque et comment il peut na kidi ba moko maman na salon ko ça la moi retard abengi na kombo ndeko na recevoir retard est-ce qu'il y a possibilité d'aller au l'école sur l'avant aux mwana parce qu'il y a eu un temps
tant makamba covid oyo bandaki maladie oyo evantsaka biso na ndako tonto wana ya Zimbabwe musala esilaki abana kovana na ndako mingi tant makamba ali kozonga talaka mama sa muta sanote papa zongola pe musala na ye mama okidaka salon mama kidiba tanzate akobenga tonto wana tonto a récupérer moi na classe aye na ndako eza na normal donc moi la komaki na affection makasi na tonto wana affection pene komaki ya makasi ya kosakana te akosa na kuti ya moko bafani na sawana ba parents na ye papa mama na ya na ye omona akena ye pa tonton akena na chambre tonton afani ba yebika tonton akie azobeta na ye ba game po tonton ngo azaka ye moko azaka na ba game na ye ba benga ba Nintendo obeta ba video game wana abeta ngani yango moko azaka ye moko bana ba bona normal po ba parents ezaka normal po tozaka tonton na ndako moko. Siko, qu'est-ce qui s'était passé? Pona makambu ebeba. Moi na ane ya muke, bazaki na kata complexe. En fait, bazaki na lupango ya complexe wame, bazaki na deux niveaux. Complexe bazaki na deux buildings, na deux niveaux. Siko yo, ba building ango to ba ndako ango en fait, etala na ma concession quoi. Ba Congo bazaki moi 4 na kata concession wana mais bebika bana ba Congo ndezaka ba Congo so boyebani do bana na bino pe ba sa lokwa ba camarade quoi moi na wana ya so ya deuxième primaire tout peut entre 50 ou 8 ans ya moi si aza na camarade na msusu na ndaku voisine ba Congolais pe kaka ba sola kama kasi. Sikoyo, ça fait 2 jours. Et c'est là qui moi 2 jours moko boye. Tonton on est à Zimbabwe. Babane ko kuta na te na mwana oya 5 ans. Tonton à Zimbabwe ayako bana ma cop mo muke bane ko kuta na rare. Moi 2 mois 3 jours. Sikoyo mwana oya muke amo oya 5 ans to en fait to benga mwana deuxième primaire to 8 ans so 5 ans so combien. Mwana oya muke wana bafana na tonton wana ya Zimbabwe. A telemi na balcon na bango amoni tonton wana azokota na lupangu ya complexe azokota siko asimbi camarade na ye mususu wana oyo ya congolais wa mususu camarade amona ya mukie pasaka ba même âge laka ba 5 6 7 8 et bakobaki 10 te tanga moni tangu tonton wana nga kabona azu apesi ye chocolat tonton wana apesi mwana wana chocolat ya mwasi akeiti. Tant à payer chocolat, tonton pas mati, allez, moi na paye sikoyo, alandi pe tonton pas moi tonton kala, nini ya bo, o paye chocolat ndenga nini. Te ya o pe yango, azu pe apesi pe moi na biso, oyo ya ye chocolat apesi moi na wana. Voilà. Moi rafraîchissement, c'est bon. Sikoyo, jour à l'ebosan ndengo tonton wana ya Zimbabwe asali yango sous deuxième jour pa camarade ya mwana wana ya muke ya moins de 10 ans asali yango sous 3 fois mwana wana ya muke asali zuwa akeko luka siko camarade na ye wana tala bana moins de 10 ans 5 6 7 8 asali zuwa po ye ba pesa ka chocolat chaque fois ba on pesa sous des chocolats te ba on pesa moko nzoka tonton apesa ka pe wana chocolat. Pour nani mwana sala ki joue ndeko landa partager ndeko soko koti o partager na yi papa vanda wana mama cha ebonga papa fa na kiti botana na télévision soki bozana na TV ya YouTube mama fa na tapis voilà tapis papa fa na kiti boka li solo nge pesa pour awa la radio de Kolé to beta ka ma solo ya solo ma solo o to beta ka bino mo de pesa ka biso ezala pona ko nuire te mais plutôt pour la bongisa c'est quand de quoi yo okoya tende ko yango to betaka masolo oyo pona ko sungaka communauté na biso ya batamangala communauté ya batamangala ela kisite ke Kongola Kinshasa ela kisite ke Kongola Brazzaville to Angola to Nante mutunyo sto yoka lingala aza na communauté ya batamangala nazoko ba communauté congolaise te mais communauté ya batu ya mangala yoka siko to content di solo. Tika na pesa mbote na Alex Tima tombé du ciel depuis United States 001 Alex Tima tombé du ciel to s'abonner pe kuna au côté pe na chaîne na yedoki tombé du ciel do yalo bilaka makamba weranson
Alex Ntima tombé du ciel. Mbote sikozali. Okomi c'est que bien. Moi na wana ya muke alandi akepa akikomenacer camarade na yi. Oh comment yo ndenge nini tonton malume abandi ko pesa yo ba chocolat ndenge nini. Oyebiteke malume saka na ngai. Na lingsu malume apesa ko ba biscuit ba bombote. Oh malume apesa ko ba biscuit ba bombo ndenge nini. Moi na pe ya muke atuni. Oh non, désolé wa tant ba parents bazalaka te, tant ko tana malume na ndako na yewana, donc dezawa tout ça la papa na maman. Asala ngana male baba osala ngama malemba otamisa pitina si donc nde asala nga kutu mingi na sima. Na sima malume na bino asala ka onde ngona est-ce que yebisa mama na bino otenesa mama na biso tido abi ndenge yo nasali mwana 5 ans oyo abana makambona ono nasali so instrument o sala mikolo te awona ta so pia ngaso ba chocolat te mais na moniye apé ko chocolat jour wana ayo pia au deuxième jour ayo pia au troisième jour donc c'est dit que akimi ngai abandi ko sala ngona yo tika malume mama asa malume na ngai dote malume na si oncle tika oncle wana aya sa oncle na ngai asa mutu na ngana lingi suti apesa ko ba chocolat mwana sali jour na ajoana ba mama ba papa to pekisi bino te boko tsa ba locataire na ndako locataire ta bova na ndako elakisi te ke boko mbandeko te mwambote kenge boni yo bien boni boye bien parce que la confiance n'exclut pas le contrôle batembele opesi confiance avandi ko abuser na confiance wana tala lo mwana biso ya mukia mo de 10 ans bébé afungwam na sima na liboso basale kola mwako swana bapi mwana azongi pana bangu opa azongi pana bangu siko mwana o msusu ya mayele oya mibale oyo toloba mwana oya banosema mwana oncle bakolo ndaku azongi siko camarade na akei tanga akei akemba mo pa mama na bangu ake kofunda oh mama oyebi tonton wana ya Zimbabwe na ndako ba apesi kombo ya camarade na yo kama kambu camarade na lobido mona mki wana c'est bon comprendre aso beta ngo boy peut-être très sensible mais ya ko beba awa l'Afrique du Sud déjà donc famille moko respectueux de kame ko to ko tanga tima to beta ngo apona ko pene bino c'est bon comprendre le solo là donc ça est fort pour comprendre le solo très bien pour et beta les gars de bomaka et le bana ngota maman sociale Irène Machandoki et beta les gars de bomaka bokomi Maman sociale Oumera, Irène Machandoki. Tika nga pala expliquer bien pour yo au comprendre. Yo mutu sana ba locataire. Lelo ko eli mwana mwasi. Eza pala ba locataire msupe ya basi ba bizara pe bana ya mibali. To betaka li solo mo awa na Rosentenville na quartier mo na Johannesburg awa. Comment est-ce que mwana moka ya mibali azaka abuser ba tekaki e pa ba pire ba camarade mama na bango pa pakistanais moko boye abebisa ke cimenterie ba kanga pakistanais na tilo mwana wana ke kofunda pa na bango mama tala kutu boye muninga nanga menacer ngai alobi ndenge tonton wana awapia suba chocolat tonton bango awapia suba chocolat ndenge mikolo tonton akipete seki akomi bongo ko malanga do seri yepe tonton awabetanga cimenterie na ciment futo luka ba terme po bana ba comprendre te saka pa ko pesa ba parama yeli nga utu tonton apesa nga chocolat 3 fois mais ayebisa nenga utu ata logo moko te mwana mayele tonton ayebisa logo moko te peut-être tonton wana bale ko préparer déjà moralement ba mama ba papa boyebisa ka bana soko tiki mwana kelasi mutu nyonso apesa logo kwa la mwasa ya mbali andi makate soki mbongo ezali opesi mwana juste opesi mwana lipa ke na classe so date expliquer mwana non mbongo ezate lobi okozwa soki totika confiance ndengo wana na ba locataire lelo ça pas locataire mais quand locataire te faut to benda bana matoyi na nzela muta bengie akende te surtout ba levaka bana tangu mama expliquer ndengo wana ya solo boyebi ka ndeza lakata mama wana mbala moka bengi sikoyo camarade na yepo ba fait camarade ba camarade intime te mais ba mama ba parents ba yebanaki a bengi mama moko mama ya mwana wana msusu o ba bebisa pa Zimbabwe mama oza wapi ona sana ndako nazo ya to solo papa ye
o papa na yete mama o akati na ngambu inde kia solo na ndeko na ye mwasi tala mwana na ngai ko yebisa ngai boye kana na beteli bino wana mwana ngai ko yebisa ngai boye kutuno muto bozaka na ye wana Zimbabwe na bino wana afuti na chambre na bino moko wana asala ka ye boye bandaka malemba de misapeti akomi akota mingi na sima donc kende ko te vérifier mwana na yeski mwana na ngai akosi to ne vérifier mwana ngana bayebisi ngai ke muninga na mte yebisi ndenge wana ngana uti ya ko tester mwana nga eloko moko te alobi kutu papa na tonto wana pesa ide ya ba chocolat 3 fois mais aloba eloko moko te kende ko vérifier mwana ya kena ye mama tango alobi ndenge wana mama kotoyo azipe mwana ya vérifier mwana eboye passoir mwana ya moins de 10 ans sima mawatro liboso mawatro mama leli aleli tant papa ye ba yebisi papa leli ba aleli et ça la makandenge ni mwana wandi ko expliquer kaka ndenge expliquer wan mwinga expliquer non tonto ya moso bozate so ya ozwanga na classe so to yaka to kotaka to sala ka boy na sima kaka de na expliquer bino na badaki na misapi mike mati akoma pena obimba pena bosala combien de fois mbale bele do mwana pena ya moins de 10 ans moi c'est akoma ne moi c'est normal mwana musia muki ozotambo na ebwe yebika mwana ngasa na 8 ans mwana ngasa na 8 ans o pena do ntabe ya lia nzoka mwana pena do apola kuta de koleka ba mama ya ba 25 ans koleka ba mbiaka koleka ba blessé de guerre bomoni donc il blessé de guerre et ça na ngara ba acha likolote ata mwana mtepa ko za blessé de guerre ta niveau wana et puis si passe papa à côté la siko Zimbabwe wana ataki planda à côté la Zimbabwe wana yo makamno sala pas mwana abandi ko expliquer bo on défendre nini parce que moi na lobby à lobby mwana asi à lobby heureusement siko na yebite heureusement pour na Zimbabwe wana malheur pour na Zimbabwe pour na ba congolais Zimbabwe wana jour wana ba otuni makamno coïncider que azaki na 3 matchs na ba zimbabwéen ko soit ne côte na ndako to ba otuna ko soit ne côte na ndako basali mbrima et boulema moko no papa ça va là na ba paya awa na kila tika ba paya na jia to solo msom famille Zimbabwe wana nga bimande ngwana na ndako atika bloko na ya zonga te ça fait une semaine déjà ngo mbala moko Zimbabwe do ba parents na ba congolais ba fungolo siko ba porter plainte awa na anglais ba fungolo case pour la viol si on a habité viol on tombe on viol ton ngani pour viol ka pour moi azana moins de 18 ans pour moi na moi si ya muka ndima kina ye abandi pe ko sala jour atipa mninga na ye akanisi lokola babeta ka cimenterie makamne so tuana que ça fait une semaine oncle wana osa aso lo remonter pour na ye oncle atikiye akomi na mninga na ye et puis si passe zuwa tuna niveau wana ki mwana mkido mwana na akusaka koli akosala ndenge nini bandeko ba parents toyeba ko surveiller bana et puis si passe li solo oyo pesinga mutuko soir papa tembo 5 étoiles ngai pesinga mutuko soir li solo oyo bandeko esuki aw to ringa to beta li solo lelo bote expliquer bino pona to benda ba parents matoyi bino ba to bozana ba locataire non seulement besoin de locataire au cause de la paye pour ça si conseil c'est que on la paye locataire surtout ma femme seule aux arala moi on a moi si à 8 ans 9 ans 10 ans 15 ans beaucoup nanda ko bana mbali bazalaka il faut benda moi na mato il faut expliquer tonton tel la paye si yo lo ko zoate pour moi na mobala pesa ka moi na moi si eloko ya pamba te professeur zalaka ba paye si yo ko zoate et le retour à Kolobana yo ata pana yaka ko yebisa mama yaka ko yebisa papa pour la protection yo moko bana oba ko de 13 14 15 ans mikolo bozo ndangai ya ngwa to lobi boti ke so makam oyo I know na yebi kunye so je sais te to yoka po balobaka matoi il ekaka jamais mutu bana ndeko suki kitoko boezali ya Blaise Lufambano Blaise Lufambano la katibu elamba kitoko bo chemise bo ota twin family griffe ya mwana mboka nina lobaki ne bandeli numéro ya mwana benga to ko en contact na griffe ya mwana mboka twin family fashion nyoso to ba ko sayela yo ozana école olinga ba uniforme
école on a accompagné la sécurité au lingba ça ba jaquette na malili boye pena ya ba sécurité sécurité pena la ti pena jaquette qui toko aso comme malili benga numéro 1 est une famille bon ça moins cher et ça la seule compagnie où ça la jaquette de sécurité moins cher. Combien de Congolais ba accompagner la sécurité na mboka oyo Afrique du Sud dans le monde entier boliga ko supporter ba paya ta iloko ya mwana mboka yango une famille publicité le kaka na suka émission oyo une famille yango benga ozwa opesa commande na yo quoi veste roba soirée nyoso toi do une famille quoi c'est que bien maman Béatrice Bouki omoni ozolanda kutiro olandi chemise hein okomi otali chemise obla une famille ozomona oza une famille fashion voilà Tosukiwana, merci à l'homme qui s'est frotté les pouces sur l'index de la nation. Il y a la mystique. Voilà. Bon, nous vous rappelons pour tous ceux qui sont à Kinshasa, même les ressortissants des Massimanimba dans le monde entier. Rendez-vous est pris pour du 6 au 9 juillet. Festimas, grand festival des Massimanimba, Ngomoyetu. Donc, tout le monde a un festival na Massimanimba. Merci Nabino sur la démission de partager l'émission. Mon émission de l'autre qui partager et que sunga de komoko songolo. Peut-être un de comment ça va locataire Azara Kidiba. Sur votre l'émission Oyo. Yo ko bate. Le baka mama hein. Tala ka émission Oyo. Ya ngo to sala ngona audio pona et comme la penabi. Bokomi hein. To kutani prochainement pour la numéro sur Radio Lokolé Masolo. Sur votre chaîne Radio Lokolé Télévision. Merci à Marina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Coordonnatrice à Radio Lokolé Télévision. Na Radio Lokolé Télévision 2. Et à ça mystique. Tosugi Alelo. Chap chap. Et tchara. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la ndako pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les yali, nous tout, une famille. Voilà c'est le vêtement. Une famille, on a signé un nom. Le c'est une famille quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. On est ensemble, une famille, on a fait, on est ensemble, mais pas moi, il va la donner. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes une famille. Petit est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, on a dit nous, on peut consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on m'a dit les bêtements en bout là. Ouais, ça va accompagner quoi. Même chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis beaucoup pareil. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de moi. Une famille. C'est Oyo. Moni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail, Il faut respecter les gars qui ont vécu. Nazalaki Newcom, mais vieux Abetsaki Nkeste mené à Kwamambu. Vieux Nanga Mouchilumu. Et puis business partenaire, so yebi. Thank you very much. Stop 25 billets, les grands, nous avons Maramboye comme Maraboye, c'est lui, Stop Pelene, qu'on appelle Scorpion. Mais faut aller là pour ma petite, Yuma, Stop Pelene, Scorpion. En attendant le grand rendez-vous du centenaire du 6 au 9 juillet prochain, le Festival international de Massimanimba, Festimas Nkometu vous propose la Nuit du Festimas. Nuit du Festimas, le festival en pré-show. Vivez
l'avant-goût du Festimas Ngometu à Kinshasa. Nuit du Festimas, soirée des galas, danse, ballet, spectacle inédit et lancement du casting Miss Festimas. Samedi 28 mai à partir de 18h dans la salle Les Cristals de la Fikine. Première porte, la Foire internationale de Kinshasa, derrière la Grande Paillote. Nuit du Festimas. Soirée VIP, entrée exclusivement sur invitation. Pour tout contact, info@festimas.org plus 243 84 10 52 182. Festimas Ngometu, notre tam-tam. Ngomana Beto, Mbondana Biso.